Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, ezanga bino se Rebeka. Na Yesu ko partage na bino lolenge nini Nzambe akolisaka mutu. Tika Nzamba Israël apambola bino peuple de Sion, pe Nzamba apesa bino mayele to sosola oyo tozwi na pari ya Molimo Mosantu. Totiki moma ona maboko na yo Molimo Mosantu, zwa contrôle na ngai mwana yo, zwa contrôle bandeko na nga bazolanda nga, zwa contrôle ya pièce oyo kolo Yesu Masiya. Zwa contrôle ya soye lobi servante na yo, zwa contrôle ya langue na biso, zwa contrôle ya ba pensée na biso, pe zwa contrôle ya video. Esika video ko kende Nzambe loboko na yo etalisa manguya na pe puissance na yo et se manifeste kimia na yo ezala moko partage ya bana na yo libota na Yesu. To bonde libongo Nzambe na nguya nyonso to lobi amen. Nzamba Israël apambola bino bandeko na nga ya basi, Nzambe apambola bino ba mama o Nzamba tsana nzela na nga. Nzambe vraiment apambola bino bandeko na nga o baswa kata ya kolanda ba video ya ndeko na bango pe ko partager ko tsana ba statut na bango pona ko tindela bandeko mosusu lelo to koyekola ndenge nini Nzambe enseignaka biso. Ndenge nini Nzambe akolisaka biso même. Mingi toko se basé na histoire ya Joseph. Mais avant tokota na histoire ya biso ya Joseph, tozotanga na Bible na biso ya Matthieu, fungola Matthieu na yo, tozotanga Bible ya Matthieu, tokotanga na Matthieu 10. Pour na temps toko rever le temps, video ezala biso pe na mulai makasi te libota na nkolo, tozana na Matthieu 10, ngana otanga 34 à 37. Natangi la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. En tout cas, yo aussi ça Matthieu na 38, yo aussi ça on peut mobimba. Mais ngana zwa deux passages oyo pour te esunga biso, pour te comprendre. Nin o Molimo Mosantu azoloba, to interpréter parole de notre Seigneur Jésus na lisungi na ye. Natangi na kombo na Yesu. Bokanisa te na yelaki bato boboto. Bon noter yango parce que tozo ko interpréter yango. To na yelaki bango boboto te. Na yelaki bango boboto te. Nzamba azoloba nini? Bokanisa te nga na yelaki bato boboto. Na yelaki bato boboto te. Yango wana ndenga na bino to ko interpréter lelo. Kasi bitumba. Na ye pona kokabola mwana mobali na tata na ye, mwana mwasi na mama na ye. Na yeli bato donc séparation. Toko interpréter yango bien vraiment na lisungi ya Molimo Mosantu. Pe na ye kokabola mwana mwasi na belle fille na belle mère na ye, donc Nzambe aye azote ya biso ndenga yelaki biso boboto te, ayelaki biso séparation. Est-ce que Nzambe akoyela biso séparation toza wana pe boboto te ayelaki biso nde bitumba? Moto oyo alingaka tata na mama na ye koleka ngai akoki kozala moto na ngai te. Oyo alingaka mwana na ye ya mobali to ya mwasi koleka nga akoki kozala na ngai te. Nzamba azoboya biso carrément, azoloba na biso pe carrément ke na yelaki bato boboto te, na yelaki bato nde bitumba. Mais mutu azolinga mama na ye makasi to tata na ye makasi to bana na ye basi to ya mibali koleka nga Nzambe na ye, akanisa kuta aza na ngai. Donc pas koza na nga te. To interpréter la parole du Seigneur. Tout ça noki po to kota na passage oto yelelo. Eloko o Nzamba bandaye koloba, ezate ke Nzamba linga bato bavanda ensemble te. Bible na Hébreu ka place tozali na Hébreu. Hébreu ezoloba na biso ke to yamba bato na bandako na biso te, to pesa bandeko na biso pe biloko. Bible ezoba na biso passage mosusu ke so toza na ba chemise mibale to pesa na moninga o azangi. Ça veut dire Dieu nous recommande l'amour pe amitié to va na bato. Mais pourquoi Nzamba loba ele biso bitumba? Nzamba ele biso kokabola mwana ya papa na mama na ye. Elakisi nini? Nzambe ayeli biso vérité. Alors Nzamba ye na mwenda. Na kati ya mokili molili ezali. Na kati na mokili bitumba ezalaka déjà haine ezali, jalousie ezali. Nzamba ayeli biso bolingo.
nzoka nzambe na bolingo ya memeli bato to biso toyambi bolingo nzoka tokoma binemi na bandeko na biso bao baza ya molili bao balingi verité te siko bango bakoma kobundisa biso koto na biso mpe ko nzambe mpe apesi biso nguya na lik 10 ya komarshe likolo ya nyoka na benyama na biloko nyonso ya mabe ça veut dire na nguya apesi biso koto nde toyambi lokola mokonzi mpe mobikisi na autorité lokola tondimi tolanda ye toza su na basentima te totumbi yango donc mutu alandaka famille aza dignité ya kolanda kolo yesu mpo kangami na famille c'est le monde touta na éternité tokozonga na éternité to toyambi évangile ya éternité tokomi na banguna na bato baza perdi bana libebi bana perdition lokola bajida jida kokani te na pierre wanga na yesu bakokani te alors okola memela biso ezalaki nde vérité njoka satan azalaka ennemi ya vérité alors satan mpe azalaka na bana na ye oyo bango babundisaka vérité ndenge bino bokomi yanga ndenge bino bolandi ngai bango bakokoma banguna na bino nzambe aye kokabola biso mpenza nzambe pena yaki kokabola biso na bato ya mabe mpe bible elobi les ténèbres ne régneront point toujours quand le fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres donc comparation en vérité na vie ya mutu to mwinda na vie ya mutu kola pelisi ekomaka nde bitumba mpona kodétruire molili donc mwinda ntongo ebandi kopela esika molili ezalaki molili oza esu te polisa ebandi kongala alors bato baza mposa bademere na molili bakomi monguna ya mutu omwinda epela yo mutu oyela biso mwinda biso toaposa mwinda te toa biso aposa mate ya vérité te ke yesu azali kolo pamba te nzambe mutu asekwisa ye te biso toa na posa wana te biso toaposaka tolobaka nzambe me ya baprécision nde tolingi te yo ozoyela bato ozoya kolamusa bato fu toprécisaka nzambe nini oyo tozoteya le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers yo ozoluka biso liwa epe biso deya tolalisa bango mponkaka na bana nzambe toteya lelo tozotanga nzambe ayaki kokabola mwana mobali na mwana ya mwasi nzambe ayaki kokabola Joseph na tata na ye mais Joseph na kati ya ndako na bango Joseph azalaki kaka na molimo kolota donc mutu alotaka bandeko ne babita moloti bando badoto donc Joseph azalaki kaka kolota mais Joseph azalaki kointerprete te Joseph azalaki prophète te mais nzambe mpo akomisa Joseph prophète nzambe mpo akomisa Joseph interprétation ya bandoto na ye moko mpe ya baninga bato mosusu nzambe aponaka lieu de rendez-vous alors lieu de rendez-vous mpo nzambe asolola no na lieu de rendez-vous okotuna nzambe te okosola nanga wapi oyebi mpe te nzambe mutu amemaka bato na banzela na ye eza na bato mosusu bauta po Kinshasa baye poto baninga mosusu babongi bandeko nanga baninga mosusu bake mosika me biso poto na biso toyaki njo akoyebaka Yesu na mozindo kuna loyenge ezalaki luyalo ezalaki ya masumu poto ezalaki me nzambe aponi lieu de rendez-vous ebino mbale po yo kola na bonzambe na bondimi to pe oyeba ye malamu ndenge ayebi pe affermi yo akolisa yo parce que outa na éternité ozonga na éternité makambo éternité ezoleka yo na miso yo tiaka yango kaka te nzoko ozalaka mwana éternité nzambe aponi lieu de rendez-vous na ye ya yo lieu de rendez-vous poto baninga bazozwa batongi baimmeuble ya yo ya mboka poto ozobaluka kaka losambo yo yaka kosambela o ngomba mangenge no yango wana France ya yo wana Italie ya yo wana nini bamboka au place oza eza na bana nzambe baza bipai na bipai mosusu bazosouffrir yango wana lieu de rendez-vous na bango esika baoyoka kolo esika nzambe akoutilize bango puissant esika mpe nzambe alinga atelemisa bango esika siko baotambola na nzambe esika baozwa marshe ya nzambe donc voyage oyo tovoyageaka oyo bandeko nanga biso nde tokanisa na bapense na biso ke na mati avion na tiki afrique nake poto nake kobina ye nake kotepatepa njoka ya yo mpo koma mosala nzambe nabimaka Rebecca naye koma na poto servante. Lieu de rendez-vous, c'est Dieu qui choisit yango pour bomoni na vie ya Joseph pour akende na Egypte abima na eka moto boye bakomisi pe mowumbu bateki pe lokola mowumbu makoma na Egypte kuna akomi interprétation ya barêve akomi prophète akomi nani akomi mosali na nzambe moto apesa prophétie tokomona yango ana bekretire akomi moto akoteya baninga pe kolobela bango bandoto na bango koyebisa bango kovanda pembeni na mokonzi munene Egypte moto alokumu apo mokonzi mboka ye nzambe metala lolenge Joseph abimelaki alors lieu de rendez-vous
nzambe moto apona kango. To côté ya bino ba lieu de rendez-vous na côté ya bino ba lieu de rendez-vous pa bato ebele parce que bokomona nzambe comment enseignaki Joseph nan oyo Jonas na cinéma oyo eza koya lelo tovandeli awa ke ndenge nini nzambe akaboli Joseph na tata na ye njoka ayaki na boboto te ayaki na bokaboli. Bandoto eza vérité, bandoto ezali promesse nde yango créele bango jalousie. Totanga na hébreu toyoka oyo hébreu azoyebisa biso. Totangi na kombo na Yesu na Bible ya hébreu. Te totanga na hébreu te bandeko na nga bolimbisi afa tokende na hébreu na fongoli Bible ya misala. Misala na français bino nde boyeba kuna botanga Bible na bino kuna na français pa na ngai na lingala eza misala. Natangi na Bible ya misala nga na otanga kaka 9 mais nakomaki awa okoki kotanga mpo na bonne compréhension misala okotanga na 9 tina 11 mais nga comme eza video nazozwa kaka 9. Natangi na kombo na Yesu. Bakoko na biso bayokelaki Joseph likunia pe batekaki ye lokola moumbu po bamema ye na Egypte kasi nzambe azalaki na ye. Me bato bayokela nga likunia bato balingi ngai te bato basala nga mabe eza motuna oyo tunaka. Mais soki nzambe aza na yo okobanga nini? Tika nzambe amemona lieu de rendez-vous zala ni miso kofungwama na mato ya kofungwama na vie de prière pour comprendre pe nzela ngo bokende te sinon te soki yozo sosola nzambe te na makambo ezokomela yo soki po comprendre te bandeko na nga okowumela babitaki héritier aza kaka mwana moya azwa héritage ya tata na ye eza te dès que héritier akoli nde bakopesa testament tala bozwi tata na alobaki yango oyo mais dès que biso tozokola te tokozala kaka bana tokosufri na mokili oyo lokola bato nyonso mais nzoka toza bato sufri te mpo yesu esaniokama mpona biso mais dès que tozokola nde mpe bolamu ekoyela biso nde mpe tokobika tokozwa mapamboli lipamboli oyo nga nazoteya yo eza vie éternelle eza lipamboli oyo tozwaka na se te wana mpona biso ya basexuare mais oyo eza bénédiction ezali bolamu oyo nzambe akabela biso apesa biso mwana na ye comme likabo soki kombona ekomami na buku ya bokonzi yaya na livre de vie yebisa ngai okokai na nani na mokili oyo yebisa ngai nani akokai na yo yaya na ngai mais soki kombono eza te otika libanda mokolo wana ata ozwi nyonso na mokili okende yango wapi. Nzambe akaboli Joseph na tata na ye mais bandeko ya Joseph akoza promesse akoza bandoto bayokeli likuna bateki ye totanga na bino awa mais Joseph ti bazoteka ye Joseph azalaka na bandoto abande kolota ya koloba ngo na bato nyonso mais discernement ezalaki ye te bomwana elekaki mais mpo Joseph akola nzoka nzambe azalaki na Joseph mais mpo akola esengela ekola mpona lieu de rendez-vous oyo esika okolisa Joseph mpo avandisa ye mpe susu mokonzi ya bato ya kuta wana lokola bapotifar mais nzambe ya Israel lokola azalaki na ye amemi esko na lieu oyo baozala tata te mama te bandeko te po affermir ye akolisa ye nani oyo Joseph akomaki tika baku oyo ozwi baproblème ekomeli yo ekolisa yo okola omata pe na niveau spirituel na yo okanisa pe ndenge malamu mosusu. Totangi na Bible ya Hébreu tozokouverneta Hébreu 11:22 natangi na Hébreu 11 natangi na verset 22 natangi la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ezali Hébreu 11. Hébreu 11:22. Merci Saint-Esprit. Joseph pona bondimi na ye tango akomaki penepene ya kokufa asakolaki pona mokolo oyo bana ya Israel bakolongwa na Egypte pe alakisaki ndenge
bakosala pona mikuwa na ye. Bible ezoloba na biso na Hébreu 11, Joseph asakolaki. Toza témoin ngai na bino na ndako ba Joseph azalaka jamais mosakoli ni prophète. Azalaka kaka kolota ayebetela mama na ndenge Samuel azali kaka ayoki Samuel ake kobetela Eli. Samuel ake kotuna Eli. Ndenge mpe Joseph azalaki na ye soki aloti ayeki koloba mpa na bango, me Nzambe amemea ye Joseph mosika libota na ye, akaboli ye na papa na bango, kuna nde esika ake kokomisa ye prophète. Akomi kosakola, akomi kointerprete ba rêve oyo ezalaki ye pasi na famille na bango, na ndako ya tata na bango. Ye kuna akomi kobeta yango mpenda, soki alobi boye esalami, soki alobi boye ekokisami, ainterprete boye nde kaka kointerprete kosalama, akomi susu prophète. Est-ce que ye azalaki prophète? Non. Tobimi na bamabota na biso na bafamille, tobima kaka mama boye kaka, tobimi kaka boye. Biso tozokende kaka njoka Nzambe nde azomema biso, njoka Nzambe azalaki na biso. Bisiko biso toke, biso tokanisa toye kozwa vi mama tokoma bateki. Ngai nde moteki, nateka nasala mombongo, njoka na ekokoma mosali na Nzambe. Nzambe soki aza na yo, okokoma oyo Nzambe alingi ozala. Totangi na Bible na biso ya toki mambango, tosilisa video na biso, tokomi koshite. Totangi na Genèse. Totanga na Genèse, totangi na Genèse 49. Genèse 49, verset combien? 49, chapitre 22 à 26. 22, 49, 22. Joseph azali lokola nzete ya vino ya kitoko oyo ebotaka penepene ya esika mai ebimaka. Bitape na yango elekaka mire ya lupango. Banguna bazali kolukela yo makambo, bazali kolanda yo pe babwakelaka yo baflèche, kasi osimbaka bibundeli na yo malamu. Maboko na yo ezalaka kaka makasi. Wana papa ba Joseph na nguya ya Nzambe ya sukisa ya Jacob. Ye abatelaka bato na ye lokola bameme. Azali libanga oyo ebatelaka Israël. Nzambe ya tata na yo asalisa yo, Nzambe ya nguya abenisa yo, anokisela yo mbula wuta na likolo, abimisela yo mai na se ya mabele. Basi na yo babota bana mingi pe banyama na yo ekoma ebele. Yo kita nango na se nde okomona ndenge papa ba Joseph apambolaki Joseph. Joseph, ngai tata na yo nazali kopambola yo, ozwa bolamu koleka bangomba ya milai, ozwa bomengo koleka bangomba ya milai. Nzambe apona yo na kati ya bandeko na yo, yango wana mapamboli na ngai ekitela yo. Soki Nzambe aponaki Joseph na kati ya bandeko na ye, Nzambe nde elwani Joseph po akomisa yo akomisaki ye. Me bandeko ne bazali koyeba te, bazalaki na haine na ye. Bible elobi na biso na Hébreu bayokelaki motema likuna pe basali nini, batekaki ye. Me po bateka ye akende Egypte, babwakaki ye na libulu. Joseph akokai kobuka na kingo, Joseph akokai kokufa. Donc bandeko na biso balukelaka biso bapasi moko, bafamille lukelaka biso baproblème moko, baninga baolukela biso makambo moko. Mais soki Nzambe aza na yo, kobangelo te. Nzambe ka so aza na yo, kobangelo te. Bible eyebisi ngai bapasi oyo biso tozomona, soki tozomona ngo po tosalaki bato mabe, bo tozosatandre nini, elikya na biso eza na nini, pe tozokanisa ni pe lifuta nini tozwa. Mais soki bato baonyokola biso, bato bazosala biso mabe, po ke tosali bango eloko te akozi ka ya bolingo, eza moko lipamboli ewuti na Nzambe. Batela kimia zala na Nzambe.
nzambe nde mutu amemaka mutu na banzela ne po enseigne yo. Bato ebele babenga biso mama Rebecca tala problème naza nango ndeko nanga mwasi ta likambo ekomelanga même mpona bana mpona mobali mpona nani mais o nga ndeko na bino na kokonseye yo tunaka nzambe na makambo nyonso ezokomelanga volonté no eza nini ozozelanga wapi na niveau nini awa eza place oyo nga na kokutana na yo to te parce que nga to nazalaki na esika na nga nazali komona ka nga na nga bandeko na nga me mokolo nakomaki eloigné na bato nyonso baboyaki ngai nzambe mpe komolakisa nga ta ye bango balingaka te bango balingaka te nakomaki isolé na bolandi témoignage na ngai place oyo nga navandaki nazali kolela makasi mpona ni susi nde nakomaki nga moko nayoka nzambe mokolo mosusu azoyebisa nga ozozela nga na esika malamu ozolela mpo nini kolela na nga nyonso a chaque fois nazali kolela nzambe azalaki kokamwa ngai Rebecca Rebecca donc Rebecca oyebe eloko te deke toza mpe bana mike toyeba eloko te tobanda kolobaka bilobaloba me nzambe na susi na ye alingaka te totikala bilobaloba Rebecca mpe azalaki bisekaseka na bandeko na ye kati na bonzambe awa Rebecca mpe azalaki bilobaloba azalaki koloba nyonso kati na bonzambe awa me nzambe apermettre makambo mosusu ekomela se Rebecca po se Rebecca alongwa na niveau azalaki nango po akola nzambe apermeta mamusu ekomela biso bandeko na ngai po makambo mosusu oyo bino boyoki Rebecca alingaki akufa se Rebecca nzambe abengaki na repentance yo oyebi repentance babengaka te po makambo mosusu na alobi nanu te po na explike yango te makambo mosusu baerreur mosusu nga nasalaki kolo azobosali mosala na nga na baerreur bandoto mosusu ezalaki yanga moko me nga mpe mwana lokola mwana lokola nabimaki mpe na temps nkolo te apermetaki te me nabimaki me tokende kotya point d'interrogation abimai na temps nkolo te me nani apermetaka makambo mosusu esalama bible ezoloba Joseph ti baoke teka ye wana baoke koniokola ye me nzambe azalaki na Joseph ça veut dire nzambe azalaki nanga siko nde nzambe ayi kobenga nga na kati ya repentance abandi koexplike nga likambo mosusu olobaki wana yo kende koyebisa peuple na nga ezali ya peuple na nga te ezali ya yo privé omoni osali erreur yango wana oyoka nzambe abengi biso na barepentance koboyaka te kende na yo na repentance kuna nde kutu nzambe akolakisa yo tala osali mabe awa tala osali mabe awa soki tomikitisi liboso ya nzambe oyo toye kosalela te mokonzi na biso nani oyo biso tozosalela mpe nani oyo biso tozoteya mpe toza basali mpona nani nde atindi biso soki tobanga ye te tozolenga ye te soki agangeli biso tozoyoka ngo mafu soki abengi biso na repentance tozokende te tika nga deya nasaki erreur lokola kaye tika nga etumbu pesi nga deleki makasi ozomona kaye azokatela nzambe lingala njoka eza bato mosusu bakatela a Jésus lingala nzambe aobengo na repentance mpe mutachaki yo lelo yo komi dia mwana na nzambe bato bakomi kolanda yo lingi su babengo na repentance te donc yo kweyaka te yo saka erreur te non kokweyisama mosala eza kaka te kobo okozwa mpe révélation bandeko na nga eza mpona yo me yo komo oza nde mosali ozoloba na tv yo olobi te nzambe alobeli nga boye yo ye nango bandeko na nga ta makambo nzambe alakisi nga ta makambo nzambe alobi nga mama na nga nzoka ezalaki privé mpona yo moko nyonso wana makambo ya mike mike wana bandeko na ngai nzambe aza nzambe moko peto esika azali mboka avandi mosali nalobaka biso nde bato ya masumu mboka ye avandaka bopeto bible ezoloba na apocalypse ate eloko moko ya mbindo eza te na mboka na ye ozomona sotangi na apocalypse 22 donc biso nde bato osala erreur na minoko na biso mais sikoyo yo omemi yango olobi yango mama yo ozoyebake na otambola malamu mais pa kolo ayebi kosali mabe siko kolo obenga biso na repentance yo ozoyoka te yo lingi nzambe abimisa makambo na biso kaka na balabala biso nde bato olukaka yango bandeko na nga nzambe azotambusa biso tolenga liboso na ye tobanga ye totosa ye ata oyoki babengi yo na repentance ndeko na nga kende na yo nga na moni bolamu ya repentance to nzambe abenga na repentance njoka mpe yango mpe esali mpe susu nakola nayeba kososola akolo ntongo alobi na likambo navanda nani navanda nga azalaki mpe presse soki nazwi révélation mame ekweli ngai ya monene ye tika tokabola yango awa nayebisa mpe bana na nzambe njoka eza mpona bongo te njoka fo ezela mpe message mosusu esangana na wana ekoma complet nga presse motema moto basalela nzambe na motema moto te tala ntina ya repentance na ngai
nzambe basalelaki na kimia, nzambe basalelaki na sagesse, waza nzambe sage, makambo nefo ekende na mayele nyonso, na makambo nefo etambola malamu, ye moto azotambusa biso. Tala nzambe ndenge atambusi Joseph po affermir ye akolisa ye. Tika nzambe ya Israel nayebi ke bozososola nga bocomprendre. Tosilisi verset na biso ya suka na bombelaki bino lisusu Genèse 12 de 1 à 5. Natangi na kombo na Yesu. De 1 à 5. Yahweh alobi na Abraham, longwa na mboka na yo, tika libota na yo, tika libota ya tata na yo, pe kende na mboka oyo ngai nakolakisa yo. Nakokomisa yo tata ya bikolo minene, ya monene. So tangi de 1 à 5, pour nga interpréter Bible vidéo eza biso mokuse. So tangi de 1 à 5, tu comprends que ndenge nzambe bengi Abraham alakisa ye abima na mboka na ye. Ti Abraham nzambe azobenga Abraham azalaki na 75 ans. Mais Abraham, Joseph abima na famille tata na ye na 75 ans te. Yango nzambe azalaki ne fois akolisa ye akomisaki ye. Et moment donné nzambe abenga biso mabengi biso bomwana. Azwi biso bolenge. Mais ye nde moto akolisa biso, mais za bato mosusu nzambe azwi bango mokolo. Ça veut dire na maturité déjà mwandambo ya expérience bakute na ba vie bakoli, mais za bato mosusu makambo mosusu bayebi na bango te. Nzambe nda bandi kolakisa bango. Toza différent na Abraham, toza différent na Joseph, toza pe différent na oyo mosala nzambe oyo Jérémie. Donc mais Abraham chikola bengi a sélectionné na famille na ye, mais Abraham pas sali choix na ye. Azui Lot, azui mwasi ne Sara, azui bawumbu oyo asombaki bakei. Pona nini ayebi kotambola a mokolo, mais Joseph ayebi kotambola te. Mais tala Joseph aleka na libulu akende esclavagisme akota baboloko nyonso wana pakola. Luka komi kolisaka pe ata na makambo oyo moko ezokomelo na vie. Luka pe kozala mwana mayele otanga Bible oza pembeni na tata novai na makolo na ye. Mokolo ngonga nzambe ekobeta na vie na yo. To mosusu osabere ko baserebeka basali te. Ya kokakatana na batu nyonso bakende na bango nzela nzoka bazali ya nzambe te. Esengi tokabwana bato mosusu ndenge Abraham akabwanaki na Lot. Mais bon Abraham azwaka Lot na compassion nini na lolenge nini. Mais biso pe tozwilaka bato totambola na bango nzela na lolenge nini. Tika nzambe ya Israel, nzambe abengi biso na mosala na ye, nzambe azokolisa biso, nzambe azosala biso bolamu, nzambe akolisi Joseph, nzambe asali Joseph azalaki kaka moloti ndoto. Joseph akoma muto ba prophétie, akoma prophète, akoma pe muto ko interpréter bandoto makambo ezalaki epasi ekomela epete. Nzambe o asali biso bolamu to mikitsa liboso na bandeko nanga to lenga liboso ne ba biso tozwi grâce ngolo ya kokabela. Ma eza ofele nzambe azobenga biso toujours na kati na repentance sincère. To se repentir to zwa nzela ya moi, to zwa nzela ya mwinda. Nzambe akopambola biso akosala bino bolamu. Tika nzambe Israël apambola bino. Je vous dis bye.